Ba Congolais na Goma baleli na kombo ya Nana Ketchope. Bandeko na biso ya ba Congolais baleli penza na kombo ya Nana Ketchope. Bandeko na ngai. Makambo ya minene. Makambo ya somo. Makambo ya minene bandeko na nga otolobaka makambo ya minene. Makambo ya kobanga. Bablo mosusu babanga kaka. Babanga kaka komona keno population ekomi kolela na kombo ya mutu. Bandeko na nga ezalaka pasi. Pasi penza pe mawa. Esalaka pasi. Mosusu omituna baolela pona nini. Tango pe okoyeba le pourquoi batu baolela. Est-ce que oko satisfaire ba besoin na bango? To oko satisfaire ba besoin na bango ti. Wana ezaka motuna. Nana Ketchope. Ba Wario. Bandeko na nga. Ba Congolais baleli na kombo ya mama na bino la Nana Ketchope. La femme du boss. Mwasi penza. Ya ye moko Aigle. La star du moment plutôt. Fally Ipupa. Na système kaka ya Tokos. Balobi ba Wario nyonso. Bango bazalaka batu moko ya Tokos. Surtout ceux qui ba koti na petit Fally ezalaka Tokos na Tokos. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino Nana Ketchope. Nana Ketchope ebele ya batu toyebiye. Batu mosusu pe ba oloba. Biso toyebaka ye te aza nani. Nana Ketchope azalaka mwasi ya Fally Ipupa. La femme, sa femme plutôt légitime. Mwasi penza mère andako. Mama mokonzi. Mama na bango yende mwasi penza ya Fally Ipupa. Bandeko na nga na minito yo. Bandeko na biso ya ba Congolais bayekolela na kombo ya yemoko Nana Ketchope. Ebele ya batu bako ya kotuna me mama Étoile kotaka na makambo eza nini. Bakotaka bongo te. Avant to kota kuna ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser bandeko nyonso to. Je m'excuse nyonso bakoti sika. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli, chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et surtout chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko na nga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka ya bino na kombo ya Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka biso na osenga na yo penza zwa kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu, talela PR. Soke moni keno ezanango tongo, Étoile Inès TV au senga na yo, kota olia petit déjeuner na yo. Soke moni keno ndenge zaboye ezanango midi, na osenga na yo surtout kota olia repas préféré na yo soki pe omoni keno eza nango pokwa Étoile Inès TV a osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Tango zoliaka, kobosa na pete, komatisaka pe volume, kobosa na pete, kosala partage na bandeko na yo kaka ndenge ezalaka.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bien te. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya somo. Gavker aye na lobiko na yo. Gavker aye pona kolongola yo ba souci na ba stress nyonso. Yo moto lelaka toujours moto esalaka yo pasi. Makolo kovimba, nzoto ezosala yo soki ndenge nini, kokwanza air nyonso. Na minito yo la famille na osenga na yo na système kaka ya kitoko, na système kaka ya bien, benga Gavker na lombangu nyonso bandeko nanga, lobiko na yo eza nango na Gavker na système moko kaka ya tokos makasi. La famille tokota bawar yo nyonso bozwa bakiti boyoka makambu ka ndenge ezalaka bandeko nanga na système moko kaka ya kitoko. Lelo toye penza bakongole baleli na kombo ya Nana Ketchup. Bandeko na biso na Goma baleli na kombo ya Nana Ketchup. Nini esali ke no bandeko na biso lelo baya kolela na kombo ya Nana Ketchup? La famille ebele ya batu toyebi makambu nyonso ezoleka na Goma. Ebele ya batu toyebi ndenge nini bandeko na biso baza kokufa kuna. Bandeko na biso baza déplacé kuna na niveau moko pas possible. Eza na bandeko na biso kuna, bandeko na biso na Goma la famille bazo souffrir, baza na ba place ya kolala te, baza kutu ata na biloko ya kolia te. Toutaki komona video ya ndeko na biso Marian Tumba. Marian Tumba akendaki na Goma, kokoma Goma wana bandeko nanga tolandaki ba video ndenge amemela bango bambeto kolalela, amemela bango mwa bilamba ya kolata, amemela bango mwa biloko ya kolia. Ebele ya batu bandeko nanga tolandaki yango tomonaki, ebele ya batu basepelaki. Bien que na communauté na biso ezaka communauté moko ezangaka nango ba critique te, batu mosusu bayaki na ba critique que non ndenge eza boye ye Marian Tumba asali bongo. Pourquoi? Parce que alingi matalana, alingi batu bayeba ye. Mais na côté mosusu bandeko nanga eloko o interesaki nga mingi makasi eza réaction ya batu ebele. Batu ebele balobi non, Marian Tumba azakaka influenceuse ya pamba. Influenceuse penza otolobaka influenceuse ya pamba. Lelo asali descente na Goma. Ayebi ke eza na batu ebele o ba famille na bango bakufa. Eza na batu ebele
o ba papa na bango bakufa eza na ba ebele lelo baza sauvé mais ba place ya kolala eza te biloko akolia eza te. Alors muke oyo azwaka muke oyo azalaka nango plutôt akende kosunga bandeko mosusu akende pe kosoutenir bato mosusu. Sikoyo kana koloba ndenge ezalaka bato ebele baye koloba non, ce n'est pas possible. Comment ça fait-il que na ba province mosusu toza na ba grande dame bandeko na biso ya basi o basala deja kombo, bandeko na biso ya basi o bazovanda na mbongo eke ezongi mbongo eke ezongi mais bazokanisela ata muke te bandeko na biso na Goma. C'est ainsi que ebele ya batu eyaki komentionner la femme du boss. Balobi ye kutu azalaka na motema malamu mais pourquoi azosala descente na yete na Goma? Pourquoi azosoutenir bandeko na biso o baza na Goma te? Aza kaka silencieuse. Eza nini makambo nini bandeko na ngai? Sikotombo oloba bongo la femme du boss. La femme du boss aza nani? De baye ko mentionner balobi te eza Nana Ketchup. Nana Ketchup bandeko na biso na Goma ba congolais mosusu baye ko réclamer présence na yo na Goma. Olobi nini? Olobi penza nini? Toyebi ke na Congo na biso bato mbongo baza. Eza na bato mosusu basalaka badon na bango dans le calme, dans les secrets. Eza pe na bato mosusu balingaka na bango soki osala makambo. Bato nyonso bayeba, bato nyonso ba sentir, bato nyonso bayoka ke non mutu kingandi akendo sala badon na ye. Mutu kingandi apesa kiboye, mutu kingandi apesa kiboye. Déjà na côté ya Nana Ketchup, c'est connu de tout le monde. Aza mwasi moko sungaka. Nana Ketchup azalaka mutu moko te ke non soki apesi il faut gauche yeba. Soki apesi il faut ba voisin ba yeba te. Azalaka na ye bongo te. Nana Ketchup soki apesi apesaka na ye batu ba yeba te. Ka ndenge to yebi ka ndenge to moni. Bon, comme eza population eye ko réclamer, peut-être batu balingi ba mona la femme du boss asala pe descente na ye. Asunga ye ka ndenge asungaka na ye. Asunga bato a Goma. Nana Ketchup bato baye ko réclamer mama. Talaka yo mama na bango. Mwasi ya kara makasi ye penza répondra à mututen. Yaka finga ye ndengo lingi. Ako yaka ko répondre yo te. Kuto kozala na tana yo wana te. Yo ko yaka ko sasi ye azata kuna te. Ako ya pe ko répondre yo te. Oko yo ka pe ye te. Oko mona pe ye te. Wane ezalaka Nana Ketchup. Na minute oyo bandeko na biso na Goma baye ko senga. En tout cas talela bango ka ndenge ezalaka. Toyebi ke ozalaka mama moko oyo kabaka. Ozalaka na motema malamu maboko pembe. Makambo na yo nyonso ezalaka pe pembe. Ka ndenge tobeta masolo bongo, ka ndenge tolobela bandeko na biso ya Goma, eza pe na mutu moko mingi soki mutu moko abengi to atindelinga message, en tout cas bandeko na nga nazalaka apprécier koya te, mais oyo ezalaki ka mutu abenga kinga depuis Goma, a insista ki penza makasi alobi s'il te plaît mama Étoiline, lekiselanga message oyo, lekisanga message oyo ka ndenge ezalaka. Alors bandeko nanga message na ye ezalaki ke asengi na ba mama nyonso. Ndeko na biso wana zaki ya mobali alobi mama eza mois de la femme. Na eko senga na basi nyonso ya Congo na biso na ba province nyonso ba kanisela biso bato a Goma. Donc comme eza mois de la femme, bandeko nanga bo hésiter te. Tokende kosunga bandeko na biso, surtout ba mama, ba femme. Kandenge to utaki ko célébrer
journée internationale de la femme na eko senga na bino tango ndeko abengaki bandeko nanga abando lela moyen kutu na enregistré ye ezalaki te talaka nazalaki na mosala moyen na enregistré appel na ye kutu na sengaki na lobi na enregistré lobi enregistré na yo mais vu que nazalaki na mosala bandeko nanga en tout cas isimbaki na ngote alelaki penza makasi alobi solola na ba mama oyo eza mwana bino ba mama bolakisa biso bolingo biso awa na Goma tozo souffrir makasi ata kutu kolia ekomi pasi kolata talaka malili soki ekoti bokondima te yango bandeko na nga na ye kosensibilize bino biso nyonso tolata maputa parce que eza na bato mosusu balataka na bango ka bapantalon mais soki tokomi kaka na le 8 mars na ba o balataka bapantalon omona bango nyonso bakomi kolata maputa alors na ye kosenga na bino vraiment na ndenge moko ya bien to soutenir bandeko na biso na Goma to tika bango te parce que soki biso to tiki bango nani muto kosunga bango azate to ye kosenga na bino chers congolais chers compatriotes en tout cas makanisi na biso to mayele na biso ekota na Goma ndenge naza boye numéro na nga yango wana affiché soki pe yo pe oza na besoin que non to tia mama soki nani to ya kosalela ye émission asunga bato ya Goma ka ndenge bato mosusu babando benga en tout cas la famille bokoki ko benga botikelanga ba message nakoya ko passer ba message pona bino mosala nanga izalaka naza nanga intermédiaire soki bozana ba message na bino en tout cas nga nakoya na lancer nanga message o bokopesa nga na ndenge moko ya kitoko ka ndenge tolobaka bandeko nanga chaîne na biso ezalaka chaîne commerciale soki ozalaka besoin na mwa biloko na yo elekaka na chaîne na biso en tout cas zala na yo libre ya kokontaktaka biso ozana mwa ba business na yo salaka ozana mwa ba fondation na yo ozalaka nango ozalaka na besoin elekaka chez Étoile Nines TV en tout cas zala libre contacter biso toyambaka na biso na pete nyonso mosusu ki obengi eke nazo yamba te tala kaka na salaka naza mwasi o asalaka dona ke na musala na tongo ata soki bato mosusu balobaka ke non boluka misala na kenda na musala na tongo mosusu ka ndenge ezalaka peut-être oki kobenga boye moyena yamba yo izate tikelanga ka message salata message audio tango na kozala libre na koyokango na ko répondre yo to na koki ko tindela yo message est-ce que na koki ko benga to solola mais soki na moni ke ba décalage pe ya temps eza na koki ko répondre pe na audio na yo kandenge zalaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Bonne fête de la femme à toutes les femmes, surtout de la République démocratique du Congo. Bonne fête Nabino, kandenge to célébrer. Fête Nabiso, mois Nabiso, y a mois de la femme, mois de mars. La famille kandenge to zalaka, kandenge to salaka makambo. Mama basi tomi pesa respect. Tozala basi penza oyo, tozala basi moko exemplaire. La famille tozala basi moko oyo ata soki mwana ya quartier alingi abala bapesi ye référence ke non omoni mama wana tango kende na libala zala neti mama wana zala neti ndeko wana zala neti tantine wana ba référence a bongo ezalaka kitoko makasi bapesa teke référence omoni tango zokende na ndako libala kozala neti mama wana te kozala neti tantine wana te soki deja baoloba bongo kozala neti deja omitia na mutu ke non oza mwasi mabe alors to bongisa na ba côté na biso o to salaka mabe ezalaka toujours bien to ya ko bongisaka soki oza na ndako libala mobali na yo chaque fois apesaka yo ka ba reproche mobali na yo chaque fois azalaka toujours na posa o changer ndeko na nga ya mwasi meka ko changer moi de la femme ezoya eza pona respect ya biso basi mais soki ozala kaka mwasi bandeko na nga yango bomona kata toza na mois de mars eza na mibali mosusu bakipaka basi te pourquoi parce que ayebi ke mwasi na nga aza kaka mwasi aza na ye femme te alors to pe sa valeur na kombo wana ya femme
topesa yango penza valeur. Je m'excuse, na façon na biso oto vivre. Façon na biso oto so se comportaka na bamanda kwa libala na misala na biso lelo tokomi komona basi mosusu ya libala bakomi kobima na ba chef na bango wana nyonso ka pona mbongo yebike oza na mobali na yo ya ndaku oza mwasi moko oza marié mais o se permettre o balobimaka na mibali mosusu na libala na musala plutôt kaka pona mbongo. Moi si mi pesa respect, moi si mi pesa valeur. Soki deja oza na musala moni ke boss na yo akomi kolanda yo. Ekozala bien, ekozala malamu otika musala okendo luka place mosusu ke obebi sa réputation to valeur na yo ekibo mwasi. Et osala pasi parce que ba makambo mosusu okoti ko sala ngo na c makasi mais yebaka ke no un jour c'est un ezaka na ba jour moko olamuki ko aboye makambo na yo nyonso penza na poisa Nzambe a exposé yo ekozala lisusu malamu te yango yebaka ndenge ya kotambola yebaka ndenge ya kovivraka oza mwasi ya libala mi pesa respect quel que soit na musala quel que soit na ndako na yo quel que soit na quartier place bovandaka mi pesa respect soki mi pesa respect batu pe bakobanda ko respectaka yo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.